Bambote lisusu famille oyo elandaka Mimi Selunga TV napesi bino bambote na mawa nyonso bandeko na nga napesi bino nanu ba joyeux Noël na bino ba feti malamu elongo na nkolo mais na seka ya ba feti ndenge ezalaka bandeko na nga aza na sango ya mawa ya kokabola bino vraiment photo oyo bozomona ya ndeko na biso ya mobali aza angolais bauti koboma ye donc eza vinza eloko likambo moko ya mawa euti kosama na ba famille ndenge misusu tozo fete ba feti ba famille mususu bazolela donc eza ndeko na biso oyo mobali akufi na âge ya 31 ans donc babomi ye moto abomi ndeko na biso oyo liwa euti mosika te euti kaka na propre famille na ye donc bandeko na ye libino lisolo oyo epesi pasi eza te na ye nango kaka mpona esengo boye na ye nde mpona kokabola na bino vraiment totala mokili ndenge ezokende tozomona awa ndeko na biso mobali oyo mama oyo aza mama oyo aboti ye mama oyo aboti aza actrice monene na kati ya mboka na biso Angola asala ba filme aboti kaka mwana ne moko kaka oyo ya mobali tozomona na bafoto yeyo nde ndeko na biso le 21 décembre bautaki koboma ye akende kotala cousine na ye akende ba congé pa ya cousine na ye tanga longo pa ya cousine na ye akende pe pa ya mama kulutu na ye pa ya mama leki na ye pa ya mama pa ya mama kulutu na ye akomi pa ya mama kulutu na ye na akomi kutu na ndako te baye kokutana na cousin na ye bomone na bafoto awa oyo natie na liboso wana donc cousin na ye wana nde tango bayambani boye azalaki na mbeli aye kotia moninga bambeli donc vérité vraiment ezoyebana nanu te ba famille bazoluka kobomba nanu mwa moke bazoloba ke eza accident mais soki totali bien eza vraiment accident te eza eloko moko ndeko ya mobali asalaki yango na boyebi nyonso awa tozomona foto oyo moto basimbi wana eza mama akufeli mwana oyo afukami wana bomona mwindu moko eza wana eza mama kulutu oyo mwana na ye atie mbeli donc mwana ya yaya mwana ya ndeko abomi mwana ya ndeko na ye epesi pasi na famille bandeko mwana moko kaka oyo ndeko mama oyo abota na vie na ye wana mwana moko oyo babomi siko moto oyo abomi mwana mobali eza oyo alati pembe oyo natie dessin ya rouge ye nda abomi ndeko ne ya mobali tala bingambe mibali boye bandeko na nga atie moninga ne mbeli mwana mama kuluta abomi mwana ya mama leki bandeko nanga epesi pasi pe mawa siko eloko ninga na memi vraiment na video o epesi pasi bakundi ndeko na biso mobali le 25 décembre ti biso tozo sepela tozo tanda ba mesa tozo lia donc bato bazai pe na mawa na bakolela bazalaki bandeko nanga tobondela makasi tosambela mingi po diable aza vraiment risé tozomona mabota nyonso bible koma tozomona yango nyonso ekomama yango ezokokisama bandeko na ntango ya bafeti yango nde ntango vraiment monguna asalaka makasi po bato tose distraka toyaka mingi na basapin toza kose distre na bilamba kolata toza kose distre na biloko tokolia omona mabondeli ekomi kaka ya bongo bandeko toyebango ke ntango oyo mabondeli ekoma kaka bongo yango wana nde ntango pe diable alukaka tala famille oyo ndenge komi bana balukeli baboti na bango ba problème eske baboti oyo bakoyoka na lisusu nde bazalaki yaya na leki wana ekozalaka ndenge ezalaki bandeko na ngai epesi vraiment pasi mwana moko kaka ezala te kutuke azalaki na bana ne mibale misato moko akufi liwango pe lisusu eza te abeli te meza nde liwake ndeko na ye abomi ye na mbeli bandeko misu bazoloba ke ndeko mususu ya mobali alati pembe aswenaka biloko ya mabe aswenaka bapoussière ya pembe donc biloko ya mabe yango conseil ya moke to te ya bana soki bazotambola mabe toza na mikila poto awa bandeko toyeba koteya bana mpona bamakambo ekomela biso te toteya bana batambolaka malamu epesi pasi makasi libote eza ya kolela bato baleli mama oyo azolela lokola kuti ye mopa mibomane kaka po mwana ne kaka moko engambe mobali boye mutu musu abomi ete liwa euti kaka na famille
propre ndeko na ye cousin ya makila abomi ye bandeko. Totala nde mokili ezokende do epesi pasi. Merci beaucoup la famille Bossa.